Bonjour peuple de Dieu, bonjour les enfants de Dieu. Les angali ici sur moi na musa na tata nzambe na kombo ya mama Elaja Nathalie. Lelo na yesu kokabana bino bolamu o tata nzambe apesi ngai. Naza na ba 3 messages o nazwi le 23 février 2024. Na yo kozwa le message mosusu le 23 lisusu wana 2 février 2024. Nazwi lisusu message mosusu nzambe apesi ngai le 25 février 2024. Na kopartage na bino lelo bana nzambe ba message misato o tata nzambe abongisi kopesa ngai na yo toyeba ba réalité cachée toyeba ba vérité oyo tozali komona na miso na momoto boye te tika ete tobondela nzambe oyo akela likolo na se nzambe na mavula nyonso tika ete tokomisa ye tobenga présence na nzambe na ngonga oyo tozali koyoka liloba na nzambe oyo tolingi toyoka saint esprit explike biso alobela biso tika ete topesa moma oyo na maboko na nzambe mokili na l'univers mokili na likolo na se ye nde asimbi bomoi na yo ye nde asimbi bomoi na ngai ye nde akela biso tika ete tobondela nzambe na bolingo papa na pesi yo merci Seigneur notre Dieu na pusani susu na moma o liboso na bana na Père éternel nzambe na mavula nyonso mokili na likolo na se nzambe akela bikolo nyonso to nzambe akela monde spirituel monde physique Père éternel na pusani na se na makolo na nzambe na lola mpona kotika moma o na maboko na yo nzambe oloba nga na loba te Seigneur oyo ezali mosala obenga nga na se na moi kotinda nga na se na moi pote na sala nzambe nga na loba te olobela bana na yo merci mpona bolamu opesi na biso tika to assister motu moko na moko Père éternel akozwa ngongo akolanda message oyo nzambe molio mosantu fungola bango mato spirituel miso spirituel fungola bango mayele spirituel wisdom understanding intelligence nzambe po ete bayeba kocomprendre ba message oyo papa mpona mayele na biso moko batoko bakocomprendre yango te nzambe tata sunga biso nzambe molio mosantu zala na mwana moko na moko koyeba kolanda bolamu oyo mpe message na mokona lelo tika ete tonetre obelesi ekombo na yo mokeli na likolo na se boye nasengi na kombo na tata mpe na mwana mpe molio mosantu amen amen amen. Bonjour bana na nzambe pokwa malamu bana na nzambe tongo malamu bana na nzambe butu malamu bana na nzambe ça dépend ya place oyo ozwami oyo koyeba kolanda nga na mokona lelo date ya lelo ezali le 3 date ya lelo ezali le 3 mars 2023 non polimisanga date ya lelo ezali le 3 mars 2023 ezokamanga na monoko mingi date ya lelo oyo nazosala bino message oyo ezali le 3 mars 2024 tika ete tokota na message ya lelo molio mosantu asunga mwana nzambe moko na moko oyo akoyeba kolanda message oyo nzambe molio mosantu akoyeba koexplike biso toyoka yango nyonso tu na bokebi nazobanda na message ya liboso oyo nazwi le 23 nazwi yango na balere nini na batongo oui na katikata babutu nakomaki lere te bolimbisa ngai lere bomona na bavideo na ngai natiaka badate ezali badate oyo nazwaka bamessage wana neti lelo nazosala video oyo tozali le 3 mars 2024 mes messages on a sala omona toujours na ba titre là natiaka ba date on ezali ba date oyo nazwaka nzambe apesaka ngai ba message yango tike tokota na message ya lelo bolandanga bien na bokebi nzambe molio mosantu asunga bino asunga ngai po totoka message oyo malamu pe to sala ngo na misala ezaka kandenge nzambe alobelaka ngai na bandenge belé nalalaki na boto na kansa tokomaki vers parce que ça ba message yango elandamaki mibale boye oui vers 5h 6h je me rappelle bien nakendaki na petit besoin na lamuki na petit besoin là na ena zaso na lamuki na uti na petit besoin avant la susu na bondela kanzambe na bondeli nzambe na matina mbeto na lala kola na matina mbeto ba message yango elandanaki nzela moko message yango ezali boye namoni mwana mobali moko alati bilamba ba veste oyo nasalaki bino video oyo tata nzambe apesaki biso kisi mpona kobikisa mbuma ya mwindo ezalaka bato awa na kati donc mwana mobali wana naloba azali nabenge mwana mobali parce que aza mobali aza na ba age neta ba 45 ans na ba 50 ans skotala boye na ndenge namonaki alati ba veste maboko mikuse ndenge oyo nasalaki video papa nzambe alataki ya couleur yango bleu ezali ba bleu noir
siko mwana mobali wana bolandanga bien ozali makambo nzambe ayebisi nga po te na partager na bino. Mwana mobali wana azali kolamante na kati na motema na ye pe azali kolela. Atie boye na tia position na meka tia position atie mutu na se boye. Mwana mobali wana atiaki mutu na se boye nga na telemi pembeni nazoyoka ye. Sikoyo abandi koloba biso mibali tozali ko souffrir mingi. Na répéter lisusu message o nzamba pesinga na yebisa bino bana na ye biso mibali nga naza mobali te nazali koloba biso mibali ndenge mulimo epesaki nga ndenge mobali oyo azalaki na kati na koloba na ngai na kati na mulimo. Biso mibali tozali ko souffrir mingi esili. Na koloba na ezali koloba na nga makambo na molimo na ebite bino bosibo leka na place wana boza batu na molimo nga naza molimo merci éternel et Dieu des armées. Donc ngonga moko zo beta makasi na kati mato na nga na moma on a la vidéo o bino batu oyo bosibo leka na experience wana. Donc mwana mobali o azali koloba na nga na munoko na ye biso mibali tozali ko souffrir mingi. Pe nazali komona susu na kati na mulimo nazomona na kati na mulimo epa mwana mobali wana azalaki kolela. Azalaki kolela mingi na pasi na motema lera azopesa nga message oyo. Pe azalaki kobimisa mai na ye ya miso. Atie moto na sa zoloba biso mibali tozali ko souffrir mingi. Soki nazotala na se nazotala na kaye na ngai na komaka yango. Na lamuki pourquoi bokoya koloba mama la jakomo koloba sosokaka pona bana mibali te naza musali na nzambe message nyonso nzamba pesaka nga pona partager na bino bana ye na koyeba ko partager yango na ko partager na bino message oyo na lamuki ndenge na lamukaka nazwi kaye na nga na biki na komi non nazeli na lamuki ti na lamukaka mokolo yango na ba 8h lera lamuki na ba 8h nazwi biki na nga na kaye nazokoma. Siko le nazokoma nazali ko prier pona message oyo biso mibali tozali ko souffrir mingi. Nalobi nzambe zala na ba mibali nyonso bazali ko souffrir na se na moyo. Wana le nazali ko koma message oyo biso mibali tozali ko souffrir ngamoko pe nazo prier tata nzambe zala na mibali nyonso bazali ko souffrir na se na moyo. Le nazali ko koma message oyo wana na vandi na 8h likolo na mbetu parce que nalalaka nango pembe na mutu na ngai livre kaye na nga oyo. Le nazali ko koma message wana na ba 8h wana mba moko lumière moko eko beta na kati na kaye na ngai na message place nazo koma biso mibali tozali ko souffrir mais lumière moko na yebi côté lumière nde na tsaki mutu na se nazo koma mba moko lumière moko pa e flasher na kati ya message nga nazali ko koma biso mibali tozali ko souffrir mingi. Et na yokaki pasi makasi na mituna ki ba question belé comme d'habitude nde na tunaka et nazo fungola parenthèse et nazali komona na kati na ngai bazolakisanga mibali bazali ko souffrir na bandenge belé. Bande comme ça bakoloba nzamba akomaki na Bible mobali avalia akosouffrir mwasi ava bota akosouffrir ezali ba souffrance na tenga nazoloba o nzamba lobaki o nzamba lobaki na Bible te mibali bazali ko souffrir boyoka ndenge mulimo ebande koyebisa ngai ndenge atiaki na kati na ngai donc ndenge atie na kati na ngai mibali bazali ko souffrir na ndenge o nzamba lobaki na kati na Bible te que no mobali avant lia okosouffrir mobali ali avant o zwambongo okosouffrir souffrance wana oyo mobali azali kolela ezali souffrance wana te pe na kati na Bible nzamba lobaki mwasi ava bota okosouffrir na nzela okende kobota ezali souffrance nga nazali kolobela te souffrance oyo ezali injustice ezali koleka na se na moi contre ba mibali nzamba yevi kolela ya mibali na yo koyebisa bino bandeko na ngai bana nzambe balobi mibali ngana yo tozali basi ba mibali bazali ba oyo babala ezali ba injustice oyo ezali koleka na kati na ba famille ezali ba injustice oyo mibali bazali ko subir nango na kati ya bandako na bango moko
ezali ba injustice o mibali bazali koleka nango na kati na bamisala na bango, ezali ba injustice o mibali bazali koleka nango na front ya guerre, ezali ba injustice ba souffrance o mibali bazali koleka ba souffrance o mibali bazali koleka na ba propre ndako na bango moko, na bamisala na bango moko, ba mibali misusu ba o bazali ba autorité na kati ya ba place moko na ba entreprise na misala songolo bazali konyokola bandeko na bango moko mibali. Mibali bazali ko souffrir ki akende ko luka musala parce que azali qualifié te, bazali ko yeba ko pesa musala te, ko négliger nyoso to nezali souffrance. Ko lela mibali ebele ba o bazana sena mo bazali ko souffrir et comme na liboso nzambe parce que lena azali ko koma lumière ko beta pa likolo ya ba message on abanda ko koma wana na tongo wana. Botika ko faire souffrir mibali. Bino bandeko mibali o bazali ko faire souffrir bandeko na bino mibali botika yango. Parce que kanda na nzambe eko kitala biso nyoto na sena moyo mutu nyonso to ayokisaka moninga mu mutema pasi mutu nyonso to autilisaka ba langage moko contre bato contre bandeko na mibali oyebi ke no ozali na oza mukonzi quelque part moko bo onyokolaka bandeko na mibali onyokolaka baninga mibali eza malamu te. Totika koyeba konyokola bango biso pe basi oto nyokola mibali na kati na bandako na benjustice na kofinga mibali kogangela mibali botika yango mibali balelaka me babimisaka mai na bango miso pote te biso monate mibali bele bazali ko souffrir na kati na silence na kati na bandako na bango na kati na ba église na kati ba misala na kati na famille mobali azali ko luka musala be azali ko zwa musala te azali ko souffrir ba ko insulter ba ko finga na ba kombo ebele ba ko qualifier na bandenge o balingo qualifier mibali bazali ko souffrir totika ko faire souffrir mibali biso basi balobi mibali biso basi ba oyo babale pena ba obo balite tuna nzambe ezate ko bali mundimi ko ndima engagement moko na mwana moko mobali o faire souffrir mibali bazali kolela mibali emona na kaliboso boite kaka kolela basi nde emona na kayo balo bakanindi basi bazali ko souffrir mibali bazali ko souffrir pe belé o ndenge molimo la kisingaye mibali bazali ko bande ko mibali puso kazana pouvoir likolo mususu azali ko beta bande ko na bango mibali bazali ko négliger bande ko mibali na ba situation belé mibali mususu po muninga na mibali ko luka musala akolinga abima na muninga na mibali na sima ya nzoto na sima ya nzoto place to sala kanzongo inene botika ko faire ko souffrir bande ko na bino mibali biso basi to ba ko batela mibali to tika ko souffrir ko faire mibali ko faire souffrir mibali mobala ko kende musala akozonga na ndako mnano avandi te o présenter ko pa mai te o présenter biloko ko lia te o bandi ko finga o bandi ko gangela pourquoi on dimaki ko vana mwa mobala bato pourquoi on dimaki ko bala o finga ka mwana bato pourquoi on dimaki ko zo engagement que mutu wana olingi to lingi kaka na intérêt moko me mobali na kata ndako na moko azali ko minyo kwa na mbongo oyo moko abimisaka motoki aliaka bien te na ndako oyo moko afutaka loyer na ndako oyo moko asalaka makambo nyonso tu avandaka lisusu na kimia te souffrance ya mibali ezali na bandenge ebele na bakategorie ebele mpe na ba systeme ebele oyo mibali bazali kosouffrir nango na se na moi soki yo ndeko mwasi soki yo ndeko mobali okoyoka message oyo ofere souffraka bandeko na biso bandeko na mibali botika yango biso pe basi te bakotika ko faire souffrir bandeko mibali balelaka liboso na biso basi te moi te ba souffrance ya mibali ezalaka te bazokende na baguerre bazo souffrir kokende koluka mbongo mobali akenda kosala misala ya pasi koleka biso basi totika ko faire souffrir ba mibali nangai ona zote ya bino na bino bato bozolanda ngai biso nyonso mokona suka tokoleka na jugement jugement ya nzambe épargner mosala na nzambe te jugement ya nzambe épargner prophète te jugement ya nzambe épargner pasteur te jugement ya nzambe épargner mwasi te épargner mobali te épargner mwana te épargner koko te biso nyonso bato nyonso toza na se na moi tokolekana na se na kati na jugement ya nzambe ba oyo bazali ko faire souffrir bandeko mibali balelaka na kati na toilette le bali kosokola po omona mai na ya misu te mibali balelaka na kati na mitema po tomona mai na misu te yango wana tomonaka te mibali bazali ko souffrir mais molimo la kisinga elobi na ngai mibali bazali ko souffrir baloba kaka basi bazali ko souffrir parce que basi bagangaka basi balelaka ko sala scandale po ba voisin ba mona que non bazali ko faire souffrir mais mibali bazana mitema ya makasi o bazali ko endurcir ba passe bango moko na kati na mitema na bango
mibali misusu bakoma komela masanga ebele nini pona ayebi ke non soki nake na ndako kuna mwasa kotianga leste tike te na vana nga libanda totika soki yo na nga tosala ba comportement ya konyokola mibali be yo mukonzi moko bapesi yo musala onyokola ka bandeko no mibali obetaka bango fimbu mibali ebele babetaka bango fimbu ça le savoir pasi wana abombika na kati na motema te bakotika ngo ozalaki na kati na bolam na tata nzambe apesa kinga po te na partager na bana nzambe nyoso tu ba oyo nyoso tu to partager na bino bolam na oyo sika oyo ezalaki bolam tata nzambe apesa kinga yo po yebi ke no soko sala ndeko moko mobali osala imabe olelisa azana bomoi zwa telefone to mikitisa bana nzambe to sengaka toujours pardon kende koluka na kosenga bolimbisi parce que l'air to bimisaka baninga mai na miso l'air to fait na sala video moko kala na kala l'air banda ko sala ba video yesu alakisa kinga l'air moto azali kolela pona likambo moko mabe osalaki pona ye don nzamba yesu alelaka po elongo na ye pe tozwaka nde mbeli totiaka na kati na mitema na yesu e yesu atunaki ngai soki azwi mbeli abandi kotia na mitema na biso moko na moko tokosupporte totika kotuka bandeko na biso mibali totika kofaire souffrir bandeko na biso mibali bazali kolela en silence mibali bazali kokufa à petit feu en silence mibali bazali komi nyoko na kati ma parce que nini bango balobaka te mingi lokwa biso basi mibali bazali na caractère na bango balobaka te futo ba ko comprendre bango ozalaki bolamu na tata nzambe tikete kimia na nzambe eza na mibali nyoso tu kimia na nzambe eza na mibali nyoso tu bazali kolela kobimisa mai na misu ndenge na monaki na kati na molimo ndenge nzambe alakisinga na kati na molimo mibali bazali ko souffrir totika ko faire souffrir mibali ndenge nzambe akilaki bango ndenge pe nzambe akilaki biso nyoso basi na mibali tozali bana nzambe biso nyoso tokoleka na jugement ezate ke yo za mwana mwasi bapesa ko ka priorité te ndenge olingi basala yo kosala ngo muninga te ndenge olingi kosala muninga te basala ngo pepa na ote soki olingaka omelaka kopo ya miliki moko pesa pe mobali na kopo ya miliki moko soki olingaka oliaka deux fois pesa pe mobali na liaka deux fois lobai moko aboya ndenge ozali komi traité yo moko linga pe ko traité ndeko mobali wana yemo ndenge wana ezate kozali chef o gangela ka bandeko no mibali obeta ka bango ba fimbu na nkuku osa n'importe quoi parce que oza chef na bango totika konyokola mibali wana bazali kolela na kati na mitema na bango oyo mai na bango miso zali komona na libanda te tikete maana nzambe ebatela mibali nyoso tu maana nzambe protéger bino mibali nyoso tu oyo bozali nazali ko bapona mibali oyo bazali kolela bazali koleka na kati na souffrance dans le silence nzambe mukene likolo na se amona bino nzamba pesa bino kimia nzamba pesa bino posa bosengi na bino totika kosala ba injustice contre bandeko na biso mibali o ezalaki bolamu na tata nzambe tikete nzambe apambola bino a protéger biso merci tata nzambe na sali mosala opesaki na ngai message pona bandeko mibali merci éternel Dieu des armées pona bandeko mibali nzambe na lola batela bango visiter bango nzambe lumière o ebetaki na kati na kaye le na kiko koma message o nzambe lumière na kuvi mibali noto bali kolela lumière na kuvi mibali noto bali koyoka bazali koleka na kati na souffrance pona ba injustice na sena moi na kati na ba famille na kati na mariage na kati na ba église na kati na armée nzambe loboko na o ebatela mibali nyoso ebatela bango partout parce bazom na moi na senge na kombo na tata pe na mwana pe molimo santo amen 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 bye nazokendo kota na deuxième vidéo ya mokona lelo nzambe na bolingo nzambe na mavula nyoso abatela mutu moko na moko oyo akozuyeba koza occasion ya kotala message oyo nzambe apesi na biso amen bye bye